Karine Mokonzi, la baronne, acte oya sali, na Rich Beauté, ezali bien te. Eza mabe, na ndenge aza mwana membre. Mais sikoyo, na ndenge internet, ezali bien, parce que eza une sorte ya polémique, clash, barando, biloko, onga papa robo, na lingaka. Mais en réalité, na likambo etali aza mwana membre azalaka na Karine Mokonzi. Alors wana Karine Mokonzi alingaki kobimisa yango te. Po na bana membre na ba mama autorité na ba chinois na bato balingaka Karine Mokonzi. Eza pe na bandoki, eza pe na ba oyo si baboma batu to babomaka. Gate muna lobaka ngo mutate ya kango susu mutu kaka ya Karine Mokonzi, mère fashion de Nantes. Soki bolandi sur 100 vidéo ya mère fashion de Nantes, bokomona 60 balobela bandoki. Alors bandoki o balobela ya bakan tous les deux. Ya bato bayina Karine Mokonzi na bato yo balingaka Karine Mokonzi. Alors tango mutu azali mère adoptive ya Karine Mokonzi na kati internet, akangaka bandoki. En tout cas, bandoki baza ebele kaka Rich Beauté te. Yango wana eninga kozala en privé entre bango. Mendenge abimisi yango na net, ngai principalement na sepeli. Ponga eloko na lingaka yango wana. Soki abombaki yango, en tout cas, nga na ningaki na sepela te. Na bandeko nanga mususu, otolinga rando. Meba oyo balingaka rando te, na batu mususu kaka ya Karine, en tout cas, basepeli na yango te. Yango na lobi, asalaki mabe, pe asalaki lisusu malamu. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko likambu oyo ebimi na monoko ya Karine Mokonzi, ebimi na live na direct ya Karine Mokonzi, ebimi na live na direct ya Ariashu te, ebimi pe na oyo ya Rich Beauté te. Yango wana bandeko, mutu na mutu amemango na ndenge akomemela. Me eloko moko ekende kaka na internet, po toyokeli yango na internet. Mutu moko te ekoma oza voisin ya Rich Beauté, bokutani na magasin, okomo lakse musapindoki, okomo salaboy, okomo salaboy. Parce que Rich Beauté, ezala makambo Karine lobi eza ya solo, ezala ezali ya lokuta, me biso tozana ba preuve moko te. Kaka nde tozali kaka kolanda na net. Oyo Karine Mokonzi lobi, soki tondimi yango, alors tokomemango kaka na kondima na bondimi ya kati ya net. Soki pe tomoni yango eza mabe, tokomemango pe kaka. Tomoni yango eza lokuta, tokomemango kaka na lokuta ya net, po tomoni yango pe kaka na net. Toza ko vivre kaka net, ndenge tomesana ko vivre l'émotion na ba sentiment. Mais foko yeba, Rich Beauté azali mutu normal. Biso nyonso tolanda ye na caractère ya bien, ndenge toyebeli ye na net. Ariashu aza mutu normal. Tolanda ye na caractère ya bien na nyonso kaka na kati ya net. Tolanda pe kindeko ya Ariashu. Tolanda pe kindeko ya Rich Beauté. Bazana kindeko moko, amitié moko ya makasi. Alors, oyo wana pe tomonango kaka na net. Na vie normale toyebite soki eza nini. Lokola to sepela na makambo na bango na net. Soki pe to silikili makambo na bango na net. Toko continue kaka na net. Ekoma na libanda te. Soko moni na libanda. Omesana kopesa Rich Beauté mbote. Continue kopesa ye mbote. Soko mesana kopesa ye mbote te. Soki pe ko continue kopesa ye te. Ko continue na yo kopesa te. Me kobimisa makambo ya net te.
okange ndoki na nzela, okange ndoki na supermarché. Soki pe omesano kobetela Ariachu maboko te, soki pe bokute na nzela ezate obetele maboko, oloba ntuka mama obiki na liwa, atuka wana ezate. Somba lipano, soki kopese mbote opesi, soki pe kopesa te otiki. Alors Karine Mokonzi la baronne, ye eloko koloba ezate, pamba te ye moko mama YouTube, ye moko mutamemaka rythme na musique ya net. Eloko yali, oui, ya koloba pona Karine Mokonzi. Asale la biso, vraiment, album mwana tozo zelango, na mutema moko na 2021. Et puis, il faut yebaki, batuna ye, obalobelaka ye, en tout cas, baza na se, na mukuse, baza kokita, énergie baki nango liboso, na force, baza nango susuti. Bazali ya kokita, wana pe fwa ye bango, elingi koloba, arme na ye, eza na se. Bien sûr, yazali kolo, eza normal, muto soka aza roi, to aza reine, azalaka toujours na grade na ye wana. Tango armée, basoda bazo dimine, to force eza kosila, soki o ignorango, en tout cas, okomona, okoma na ba prisonnier de guerre ebele, to misusu bakolimwa, ndenge tozo komona, eza kokende mikolo yo. Yango wana awe ezalaki kaka na lobela likambu ya Ariachu na Rite Beauté. En tout cas, tome mango na net. Oya ko popularite beauté, popula mena net. Oya ko kumisa Ariachu, kumisa mena net. Oya linga sala eloko ako sala, en tout cas ezala na net. Oya pa linga pesa mateya, kimie zala, asala ngope kaka na net. Alors bisoba oyo to linga rando, net nga papa robot na linga rando. Ngape muna souetaki rando nge bimana net. Parce que na salle émission ke Ariachu na Rite Beauté bazana rando eza ya CC. Na kanisa ba o bandimela kinga ba moni yango. O pe bandima kite ba moni yango. Oyo balobaki ke na tika ko souhaiter mabe bango ba mesana. En tout cas, bon moni pe yango na banda ko souhaiter mabete mais ezalaki. Alors bandeko na nga oyo sikoyo bazalo kola nga to lela rando. En tout cas tolia rando na biso kitoko, po rando eza vraiment elengi. Rando ezali ku, rando ezwa mapamboli, rando ekumbama, rando na net ekende, ekota partout ndenge kotaka, na beglise, na ba politique, na ba président, na kinga, nani wanelewa, na kinga sani, oui, ekota. Pourquoi pas naki bon même naki ngakache kota pour ba comédie ba kende kuna biso ba to rando balinga teto kota kuna bon à part les ketchuna ken piana mais biso kuna to kota kate turo to kota awa Karine Mokonzi la baronne yepa koti makambu ya bato ya kingakati asali oyo tozo mona sikopo Rite Beauté azandambo kingakati Ariachu muta kingakati ba comédien mingi bato ya kingakati alors biso bato rando tozali kaka bato ya kingasanya suka me turo yo toko matana moto ya China Rambo akomema biso na kingaki ayaya na sokisi awa botika la malamu et ciao. Ne ba tampo eso déranger bango coach Gisnon ya saka na Londres ya si sabat batampo ezatuli ah tampo namoni na tampo coach Gisnon aussi yokatuli mama bolimo lobi bolimo bolimo nini bolimo oza su a tobungi na kobima na porte kobima na porte te na porte te kombangu te bulunga maniana. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandinyon so ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na bakalanga kelengi ya combat Congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na so jipe kia mata ay boss de boss ya ni ya danger donc ba samta longola zaki bu ya boss na biso jipe kia ma nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kia ma les boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalanga kelengi ya combat Congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na so jipe kia mata ay boss de boss ya ni ya danger donc ba samta longola zaki bu ya boss na biso jipe kia ma nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kia ma les boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.